Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Alors que l'ingate ko pousser ngate. Ko pousser ngate. Maman top et ko pousser ngaite. Parce que je te vois venir. Moi, ça mieux que dans ça, bah live na ye. Ce qui va bah mich. Osa on a droit parce que oso lukambon. Maman top, ils sont ko bime pas ya Bella TV. Kende. Ya mozo ba ki signer contrat tena Bella. Bon, moi tu ko pas ya lombo signer ki contrat. Maman top, ils sont ko kende pas assis la kende na yo. Mais au ko kende no jouer non. Pas na belle vie na ko yo. Na cause après na mobile moko bima kono la kona caméra wa keba keba mama top je te keba na yo dada international kebi sa mama na parce que azoya mabe je la vois venir comme dit le mot français na cause yo na cause après na mobile moko bima kono la kona caméra wa keba mama top je te bouki on est là Dubaï et pas à Jérémie. No problème. I say no problème. Vas-y. Oko tourner pas si le lokola nani lokola Jérémie classe wana ba jeton. Nga komo nga bilanga ba jeton. Ya ba jeton. Topi kombo nanga anima kwa kala beila. Beila za komo biso ba Swahili. Kombo nanga beila. Mafinga bilanga ba jeton. Yaya okokate tuna Gabriel. Na malembe. D'accord? D'accord, fais pas ya belle vite, pas ya lombe soukari yo mama top oyo. Nga ya ba jeton. Top kombo nanga anima kwa kala na Gabriel. Kende no ka na malembe. D'accord? Kende na yo na malembe, okay, no kende libela. Ba jeton na signa contrat pas ya belle vite, pas ya lombe soukari yo signa contrat yo. Li bundu oyo ya mama top oyo. On m'a dit que jusqu'à présent, on a non maman top parce que je te respecte, je mission nos sala wana ki na signé contrat et pas un homme de makamba on est zo ko mama kamba ce n'est pas du tout bien totika na ye les ara maman top te maman top as simple collaboratrice ba benga kae ba fille nyo so belle binga na tournate ouais kae ngana simple collaboratrice place à Monique profil nanga awa et senga maman top a benginga na ke na sala musala na zongi c'est un peu ça nga naza na problème ngande naza na parti plutôt ngande naza te ke oyo ote sauf que bakamba on ndenge ezokendele makamba on ndenge ezokoma makamba ce n'est pas du tout bien totika totika pardon ngaza besoin tozongi la tête na zongi tozalaka bien okomela na china yo tiki pe mulani na wana o banga no eloko to yebi kaka ke nde na tika ona batikali na ngwana famille na ngana koya pe na meli sans arrière pensée mais lelo okomo tele mo kotisu musapina kacha mulongo ata komela na verre to bango kotisu musapina ozo tambola na roke kota na ngoti na toilette pourquoi ça to beta katolo to abana Jérémie Karine ya matanza yo Bibika Bogobe aza yo Kevin Petit na yo pire petit ya na ye Kevin a petit en tout cas tout Luka Kimia et puis na Aminata son père et puis papa intervention na ye Aminata son père toza famille to Luka Kimia et lo moko ma bezana te mutakufi azate mutu ba bomi pe azate donc ezana ngo mupete yaki yeke inango et la vie continue. Nous sala musala moko. Lobby Jérémie, on en a besoin Mimika Bongo, on en a besoin Cardozo, on en a besoin ya Karine Yamado, Kevin, on en a besoin Jérémie, on en a besoin Cardozo, on en a besoin maman top donc toza wana tosa musala moko. En tout cas, tout tika kotia mato ina ba les ondus o ba yaka ko pesa ka bato ba nouvelle o yebi. Moto epeli. Mama top afingami après koleka na émission
kokotela kutu Bellevue me na retour nango afingami mpo na nini? Afingami mpo apesaki avi na ye ezalaki neutre, avi na ye ezalaki aigu te, avi na ye ezalaki ya kokumisa te, avi na ezalaki objectif, avi na ezalaki ya bomama, avi na ezalaki lokola artiste comédien, avi na ezalaki ya kimia. Suite ya bamoto oyo euti koleka oyo nyonso oyo entre Jérémie Cardozo, Kevin, Karine Yamado, Mimi Kabongo po apesaki avi mama Top afingami asokwami epai ya moto oyo alobelaka Bellevue. Monga moso nafani natali bato balobelaka Bellevue neti ka on dirait bazalaka na mwa problème à compréhension na bandi bongo poani mpona ozwa par exemple attaché de presse azalaki awa azolobela Bellevue makambo nyonso Bellevue momona moto moko azalaka na Bellevue bien soki attaché de presse jour wana s'est décidé akotumba ye sans tenir compte que moto wana azala na babonne relation na Bella. Et namoni même réaction na la dame qui est à côté, namoni ka même réaction. Alors le deux vidéos wana nanti la bino consécutivement tout de suite là parce que nalingi na expliquer bino qu'est-ce qui se passe. Nalingi na expliquer bino pourquoi est-ce que Mama Top a fingami. Après nanti la bino moi parti moko ya muke kaka onga na zui. Na parti ya mafinga, na parti ya vie ya Mama Top. Alors, Mama Top na émission na lobele makambo ebele, mais oyo bato ba retenaki, ezaki kaka avi na ya pesaki par rapport ya makambo lekaki parce que kota la Jérémie pa Mama Top aza mwana. Jérémie Kevin pa Mama Top aza mwana. Peut-être Karine Yamado, Cardozo baza peut-être baleki. Mais Jérémie aza mukolo te. Jérémie azara mukolo te. Jérémie songa neto koza âge moko. Jérémie aza mukotonga pe na pe mukolo ne. Jérémie aza mukolo te. Kevin kutu leki penda ya musika penza. Mais tango mama ya batuni ye n'émission. Mama Top atunaki ye. Alobi na sepeli na analyse ya Fivete Mayamba. Pourquoi? Parce que Jérémie aibi Karine Yamado makolo te. Kofinga na koswana eza bien te. Mais asepeli ndenge makambo nyonso esarrange nango. Bazo lite pour que nouvelle génération baza lokola bango te. Bazo lutter vraiment makambo oyo esuka kaka na ba génération oyo ya bango oya bakan ya banini. A préciser que Jérémie a béni Karine Yamado makolo te balingi ba travailler ensemble baza la famille babundana baza la bomoko ezala. A parlant de ça akoti pe makambo abela alobi nde naza boye nazalaka nanga simple collaboratrice naza nanga kolo chaîne te nga nakomaka nanga ba film te soki rôle nanga eza babenga na kendo jouer nako jouer naza nanga netre naza nanga ya mutu nyonso naza nanga ya kopona te. Mais tolingi kaka ke nouvelle génération kimia ezala pona boye ndenge makambo eza bien te. En parlant de koyoka na makambo bien boyebi te na les abakouk de SB officiel mama banyati vraiment affiche moko wana mais affiche wana eza bombe. Mam c'est vraiment bravo hein, mam c'est la bisalo bravo. Ozolandela osela penda mission no comme olobaki. Bozela na tela bino na affiche ngi bon to continuer parce que makambo eza.
ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou, nyonso, tous abonnés na Chantal Yanzambe TV. Fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. Affiche oyo, titre nango eza Ndokito Prophétesse. Nde film ya sika oyo kokota kala mingi te na le Zabakouk de SB officiel parce que l'orpheline euti kosile sila ki lobby. Nde lo na moni affiche batie déjà ya film na biso sika oyo ekota kala mingi ta Ndokito Prophétesse. Alors film oyo eosangisa décor Karine Yamado Jérémy. Donc au moins que ba outi kozana ba problème nde likambo mama top, hein, nde likambo mama top alobi pen émission na lobi que bazolité ke ndenge lelo ba guerre eza nga muta Bellevue nga muta sileza te. Bato wana bomwen baona ba fiche wana ba outi koswana. Moi ba mes attentes ezalaki. Mais comment dire, ils ont eu à dissocier vie professionnelle na vie privée. Qu'on soit neke le quoi na moi vie privée ba dissocier yango parce que na voix normal boé tant tout monde qui mame étoile tant asa ki ba buzo bana salaki wana alobela ki Jérémy que batiake sous tableau abaki nini abaki na mutu moko batiake sous tableau mona Jérémy te na bato basalara e pas sila te na bato bazara bien na sila te. Mais tout le monde awa ke bato yo bauti penda na guerre bauti penda ko swana penza oya loba ki Ndokito Prophétesse wana nde pe toza ko loba kena bakende ku depanga miso abinga muso abi prophétesse donc ezara ndenge ka nde makambo pe ka ya kikaka donc yango pe ka film pe zo kota pe calamité ba rejoindre ngo pe ba rejoindre ngo pe donc mona ke basali ki professionnalisme yango nde likambo mama top alobeli yango nde likambo mama top abeteli sete na nouvelle génération ezala te neti ya bango ke ndenge eleka na ye bongo ke mwa ba mésentente ezalaki bato wana batikali lokwa mwa baminimo bo travailler sous ensemble te baza esu bakomi lokwa mwa neti ndenge mama étoile alobaki ndenge mama étoile alobaki bozomona. Alors yango sikoyo mwa phrase wana mwa neutralité wana pona nga personnellement koyoka mama top koloba depuis okutumba liboso te mama top a toujours parlé que yaza mama ni mama à une certaine période akotaka on dirait na loyenge ya kobanda okotela on dirait kopesa tendance ya kozala mingi kota Bellevue. Mais depuis un certain temps maman zonga pena maman peut-être parce qu'elle a compris que profession nanga na koza te ke na beba na mutu be pona mutu boye a ma donné mutu mo pa ko zonga simabi o mutu on peut finalement salanga nini tu ko partir na zana ngo po avant de la bino partir ma finga il faut na la bino na no partir o mutu azoloba après no yo tia partir ma finga tu ko bino bo komilanga na ba commentaire maloba wana ya mama top wana est-ce que emerita me ma finga siko soto landi pena na logique makambo nani obebisa théâtre. Il nous faut combien de preuves pour te comprendre que muto mabe eza oyo
Parce que jamais, biso communicateur assis là, toza tellement bien à battre que mutu nyonso oyo ayaka jouer na SB azwa toujours ka cadeau, azonga toujours ka heureux. Soki mutu a jouer na SB, il faut azonga osala l'émission, il faut non. Soki mutu wana azaka bien asila, tala Papa Alain. Papa Alain balingi bakosa biso makambo na otila bino vidéo pardon la famille. Na sisa no bataka mwa muke. Papa Alain balingaki bakosela bakook makambo ke bafingi bakook modèle boni neyo mona comprendre que yonke na YouTube ezande bakook to apenda vrai yanke mene penda nga eke biso to bito démarrer to pelisa moto pende pelaka to sesa bato ba réunion bakook communicateur oyo balobela asila toza penda mama na mapelisi moto mais so tobi mpe ke topelisa moto te topelisa caméra te kuna natali mama sako to mamu ese mida tata mwasi bisalu topelisa moto toyindisaka penda omona penda ke wi moto epeli omona ke bato bazozika de moto. Mais quand on dit que tu polisa moto te, tu décides to bi kende to zaboye, donc bon moko, mutu sa bien na mam si bon moko, to kitele na se ata mabe ezali to ebandeni na olobela mutu na biso. Nous sommes une vraie famille. To soit na entre biso na biso. Mais na mams na biso jamais ata mko moko te, ata mutu moko baza proche na mam si boye. To ya to sabo liende ba ocho sabola mama top a sabola mi penda bien pona nini pona batu moko oyo ba se décida ba banda ko lobela belle vue mais bazo baté combien ba lobela nini mais ba manière ezate quoi ba manière ezate. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love, bienvenue à tous mes nouveaux abobos, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Ça, c'est pour montrer comment est-ce que... si toi, tu es une bonne personne, on ne peut quoi attirer ma bonne personne. Si tu es une mauvaise personne, on ne quoi attirer ma mauvaise personne. Tu auras toujours... T'as un mouton, poutou, demeure, là-bas, bon, moi, c'est mon yo. Ça t'attire toujours de personnes. Ce qui que, Bellevue dans l'abattement, il y a onda bien, moukié. Et puis, c'est le belaïs, ça pour n'a intérêt à chaîne na bango. Ça pour n'a intérêt à chaîne na bango. Ça pour n'a mouté ou soit pour fouta à bateau. Comme la peine à côté au foot, vraiment, tout le monde qui a fouta. Donc, c'est le belaïs, ça pour n'a ko fouta ma. Mais si les akamou vrai mamba top abata sali nini kuka alobi malamu alobi lokola maman est-ce que yango sala ki afingama est-ce que ça qui vraiment important ba ya sokolela biso mama top alokwa donc neti problème neti likama pour comprendre outi to comprendre yango to kapenda okaka liwanza na liwanza non bona nde sous vidéo wana donc na mimi tune yango pas belle vie ezaka secte to kapenda kaka chaîne de production ba filmer parce que lelo na ondi mateke Papa Alain vraiment ko akoma na ndenga akoma abenda nzoto. Belle vie, qui es-tu? Maman, pose-toi des bonnes questions. Comment tu m'as dit là? Où ça moi nini? Mais au fond de toi, pourquoi honte de deux pourquoi tu n'attires pas les bonnes personnes que de mauvaises personnes autour de toi qui ne sait pas protéger tes relations? Maman, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Oyo kanga batu mabe nzoka yondo za no mabe yonde ba onde no eza négatif
Par conséquent, eza ko attirer kaka négativité. Sinon, je suis vraiment désolé. Oh, mutu ndenge nini. Bato no baza ba tenir compte tate, mutu boazaka boye. Tala, oyebi likambo ya Jérémie o. Soki Jérémie azalaki bien te. Nasila, ba communicateur asila nyonso banga bapelisa moto. Mais botalaki nde tokende na likambo. Parce que Karine Yamado azara bien na mams. Jérémie Chaban azara bien na mams. Car d'autres azara bien na mams. Parce que moyeto pelisa moto ezate Kevin azara bien na mams. Moyeto pelisa moto ezate. To pisa ka tozo lobela kaka bomé to mimaki yango te ke to mimango likolo te tout ça la moto epela. Non, pourquoi? Parce que to boyaki kotia moto yango epela parce que toi bato moko boye tokenda compte na ba relation mams aza na bango na bandeko na ye ba comédien. C'est très important. Moto wana soki azaka bien na mams tokopelisele moto mpona nini, tokotia moto mpona nini, so toboma yango mpo kimi ezala. Alors bolanda esu video wana na lisusu bopesanga baavi na bino na commentaire esanga bien. Bolanda. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Ce n'est pas du tout bien totika. Naye. Les maman top te. Maman top a simple collaboratrice. Ba benga kae. Ba fille nous soit belle vinga na tournante. Ouais. Kae. Ngana simple collaboratrice. Là ça Monique profil nanga awa et senga maman top a benginga na kena sala musala na zongi. C'est un peu ça. Nga naza na problème. Ngande naza na parti plutôt. Ngande naza te ke oyo ote. Sauf que bakamba on ndenge ezokendele makamba on ndenge ezokoma makamba ce n'est pas du tout bien totika. Totika pardon. Ngaza besoin toujours la tête na zonde tozalaka bien okomela na china yo tiki pe mulani na wana o banga no eloko to yebi kaka ke nde na tika ona batikali na ngwana famille na ngana ko yabe na meli sans arrière pensée. Mais lelo okomo tele moko tisu musapina kati ya mulongo. Ata kuti komela na verre to bango ko tisu musapina ozo tambola na ngo ke kota na ngoti na toilette. Pourquoi ça? Ko beta ratolo to abana. Jérémie Karine Yamado yo Karambo yo Mimika Bogope aza yo Kevin Petit na yo pire petit ya na ye Kevin a petit non en tout cas to Luka Kimia et puis na Aminata son père et puis papa intervention na ye Aminata son père toza famille to Luka Kimia et lo moko ma bezana te mutakufi azate mutu ba bomi pe azate donc ezala ngo mupete yaki yeke inango et les canaux la vie continue nous sala tout ça musala moko lobby Jérémie on en a besoin Mimika Bongo on en a besoin Cardozo on en a besoin ya Karine Yamado Kevin on en a besoin Jérémie on en a besoin Cardozo donc on a besoin maman top donc toza wana tosa musala moko en tout cas tout tika kotia matoi na ba les ondus o ba yaka ko pesa ka bato ba nouvelle o yebi c'est va venir. Moi, ça mieux que nous sommes live na ye. Ce qui va bader mich. On a mon droit parce que on se loue comme bon. Maman top, ils sont encore bimé pas ya Bella TV.
kende ntango ozobaki osinya contrat te na bela bongo sikoyo epai ya elombe osinyaki contrat bopa bino bosintia ye contrat yo mwasa mbwa yo bosintia ye contrat mama topi soko okokende mpa asila kende na yo mais okokende no joue na parle na Belleville na kosoki yo na apres ngai na mobali moko abimaka na alalaka na caméra keba hey keba mama top jete keba na yo hey dada international kebisa mama na yo parce que azoya mabe je la vois venir dada mabele solo mwasa mbwa alobi kebisa mama na yo mpo oya mabe aofinga ye obimisa mibali oyo balalaka ye na kamera dada yoka libangano ababwaki yo fo kebisa noke wapi nazalaka pa Belleville milo omoni da moningano nde azwi mafinga ya milo kuta eza ndi somo okende mpa asila kende na yo mais okokende no joue na parle na Belleville na kosoki yo na apres ngai na mobali moko abimaka na alalaka na caméra mission na malembe okei no ya bajeton hey topi kombo nanga anima kwakala no Gabriel kende no kala na malembe d'accord kende na yo na malembe okei no kende libela alors kolinga te kopousse nga te kopousse nga te mama tope kopousse ngai te parce que je te vois venir moi Samio ke do sa ba live na ye soki ba mish oza mona droit parce que ozo luka mbongo mama top soko ko bime pa ya Bela TV kende tango ozo ba ki osigna contrat te na Bela bongo tiko pa ya lombo osigna ki contrat mama top soko ko kende pa asila kende na yo mais okokende no joue na parle na Belleville na kosoki yo na apres ngai na mobali moko abimaka na alalaka na caméra keba mama top je te keba na yo dada international kebisa mama na yo parce que azoya mabe je la vois venir comme dit le mot français na kosoki yo na apres ngai na mobali moko abimaka na alalaka na caméra keba mama top je te bouki on est là Dubaï et pas à Jérémie no problème I say no problème vas-y oko tourner pas si lokola nani lokola gérer classe wana ya ba jeton nga komo na nga bilanga ba jeton ya ba jeton topi kombo na nga anima kwakala beila eza komo biso ba Swahili kombo na nga beila mafinga bilanga ba jeton yaya okokate tuna Gabriel na malembe d'accord fais pas ya Belleville pas ya elombe sukari yo mama top oyo ngai ya ba jeton topi kombo nanga anima kwakala na Gabriel kende no kala na malembe d'accord kende na yo na malembe okei no kende libela ba jeton na signa contrat pas ya Belleville pas ya elombe sukari yo signa contrat yo libundu oyo ya mama top oyo on m'a dit que jusqu'à présent, on a maman top parce que je te respecte, je mission aux sala wana ki na signé contrat et pas elombe kaka ndenge mida lobi wana ya milo penza akosokwama wana basokoli ye bien te akosokwama mpenda au cube au carré te au cube te mosusu eza nini donc ya milo penza nayebi te soki eza ndenge nini na mituna epe ya question na yabi donc Bela TV eza secte so okoti kuna ya lokola osigné pacte na makila osigné pacte neti kaka donc mutu mosusu te fidèle à Belleville ou rien de faux akuna lokwa mobange lokwa kizengi donc oza na vite so balobi faut kotelaka Belleville po Belleville aza nzambe non quand même vous exagérez hein? Vous exagérez ouais, non omona ke eza na baplace mosusu okei ko atokende na bonne volonté donc en tout cas je ne sais pas ngai ka le fait ya omonaka papa Alain
papa là comment kangamana Jérémie je me suis donc ba question za ke belé soki wala nani mi de lobi nango ye moko mille ozande ngala bakisi bongo papa Serge papa Serge ezandeni papa Serge pe ezala problème et kozala pe oyo kaka etumba na njoko oyo bangala balobi ezala problème parce que non comprendre des envoûtements to incompréhension. En tout cas, franchement, entourez-vous de personnes éduquées, hein. Mais tout le monde biso na babako tozaka tozana ba na famille na biso tozana batama bomba batanga on est un peu mélangé. Mais j'ai l'impression que kota bela en tout cas ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour na kaka eloko ezalaki donc et là on a yo comprendre ko belle vue alingi te ata moke te moto aloba bolamu asila alingi te ya donc na yo tuna yango belle vue sila bomela yo nani mabe nini oyo asala yo oyina ye boye à tel point que entourage no nyonso bato nyonso oyo ofutaka mbongo modele basasaka bato balingaka bazala bien na yo nayebi te puta neti mama top afinga mpenda donc mutu ko amanke respect na makambo oyo ya alobaki na ye na ndenga bien donc so oze pas belle vue oza na droit opesa vie te so oze pas belle vue okomi munoko okangama so oze pas belle vue tu n'as plus aucun droit so oze pas belle vue il faut ka oloba kaka lokwa ba odicto na dactylo nga na mituna question et puis na tuna batu question pourquoi ce mutu alongwe pas belle vue alongwaka na kanda makasi naza na ba exemple belé fâché Kalombo Zuma nani oyo nani Jérémie Chabani nani oyo Liza Diasilwa nani oyo nani susu alongwa na kanda makasi donc batu nyonso balongwa pas belle vue balongwaka na kanda ata Vincent Chuluz azala camarade ya Bela Vincent kaka moko azala camarade ya belle vue ata ya Gabi kuna yebaka nalanda ye epa Vincent alobi botika pe kofinga Bela mafinga pe eleki mais ye wana Bela nani ya Gabi akoma peno kaka donc asupportera sous belle vue te eloko ni o belle vue asala batu ok belle vue so mutu alongo epa na ye abima rondenge mutu mo transformé omona mutu akomi ko dégoûter belle vue donc ayini belle vue na motema je comprends pas atiaka batu na kisi après soko bunda dans une délivrance après au changer ton nini c'est que je comprends pas parce que ce n'est pas donc batu wana nyonso olongo pas belle vue o bazaka na kanda so olongo pas belle vue bazaka mabe donc belle vue azaka bien nazongela bino toujours dans la demeure attaché de presse alongwa peka na kanda donc belle vue azaka bien siko botangela nga mutu nini alongwa epasila na kanda balukaka babimisa linda bamakambo linda na muninga na mususu ezalaki nde bakoka na bango nde discipline asila te sila aza mutu a logique sila aza mutu a discipline bakoka nde te donc so oza mutu mo vivant na ba logique te na ba discipline te okoka sila te tala nani oyo barezi pe donc ayina belle vue non à un moment donné soki za esprit mo boye nde eza na kati ya belle vue nde esalaki bato so balongwe epa na ye baokaa neti mwa kanda belle vue kota prière kota mabondeli parce que il s'agit de toi bato baza pembeno peut-être mokolo bafungola misu peut-être baotrouve nanu mwa baavantage na bango nde baza pembena mokolo peut-être avantage ezala te mama ekoma problème na yo bakoyina yo mama sala effort omizongisa na conscience soki mpe omizongisa na conscience te vis ta vie tika na mpe vie asila yango parce que de toutes les façons bato nyonso bakozaka bavictime na yo te
Neti Mama Top vraiment ta bocho la asali neti ni. Asali neti nini. On dirait que sur le long est pas belle vue. Donc il fallait pas secte nabiso, il faut payer sa moutou et barobanda. Et ça quoi ba ça le chantage. Nanyo yo Malika. Si ba ça le chantage à $200. Ba ça la Malika chantage à $200. Non, belle vue. Ça va de trop. Donc, il malembe. Identité no penza. Toza kutu ya reprouvé te. Siko nga mona mituni. Eza buzoba. Eza incompréhension. Mais Mama Top, alobe lingalat. Mama Top, alobe lingalat. Siko alobi lingala, siko n'ebite mon pesa musu problème à langue, ok. Mais Mama Top, nga atali vidéo. Mama Top, si alobi lingala, Mama Top alobi lingala, siko eloni nango ye nadam à comprendre te. Non, entourez-vous de personnes qui ont basata na moi minimum, y a éducation. Bana moi minimum, y a savoir parler. Bana moi minimum, y a compréhension. De toutes les façons, au fond, on comprend à pembeni, ça s'attire aussi des gros problèmes. Des gros problèmes. Soit, quand on a kaka, y a tali vidéo na siliki, à la tinde le on kunabi tala nenge Mama Top alobi ale ni ata ba bombe. C'est impossible, c'est impossible pour na belle vie n'a fonctionner. Ande to zwa ki ba preuve na batacher des preuves donc batacher des preuves pardon. Et ça, moi, pas si pour na côte à doute, na instinct. Et ça, vraiment très difficile, na côte à doute, na instinct. Parce qu'elle est comme ça. Non. Ah, so, quoi, mi pena ki toko. Na nebisio que, Mama Top azaki na droit au bate ka signer un contrat. Et puis, elle a dit ça dans quel contexte? Na contexte que les gens, bazo monnaie que Hassan est obligé. On dit que non, je n'ai pas signé un contrat. Et de toutes les façons, dans le théâtre, bah signer un contrat. Bah signer un contrat par rapport à film. Que so bandi filmer aussi ça. Contrat verbal, sans oublier que Ezalaka na droit. En droit, il y a ce qu'on appelle contrat verbal. Ezalaka. Mais si na épisode si maman, okangi ba acteur, ma finalement comprendre yango biso carrière mato fanda na bela to kato luka to mi luki la to bongisa ba comment comprendre et finalement tu n'as plus aucune issue ou comment utiliser bato ba ndorfinga bato maman le karma maman tu dois te repentir ozo si la malembe kozana chaîne ezo prospérer ngelo baté kozana succès Eza ba abonné te. Ça les locaux sur terrain. Succès za ba abonné te. Succès za ba abonné te. Mama Top courage en tout cas. Eza ra be rero bo salara da na département bo pesa ba position. De peut-être bozo futara ba conséquences ba erreur ango. Je pense que loko le comprendre. To condamner au te. Oza maman reste que tel que tu es. Bravo d'ailleurs kutu yo kutu. Au séjour opportunité, au se repentir, au continuer chemin, na obo yokota ba masumu mutu na makote. Dieu t'a félicité. Quand ta belle la maman changer, mokili, eza mokili, eza vieux eza bisoté. To vivre na ba conflit en petit wapi. Depuis to banda, il bilongata Mama Top. Et ça moi bien. Bisous à tous, je vous aime beaucoup, Méné la chou. N'oubliez pas, je suis disponible pour tout contrat de promotion publicité et je suis disponible également pour tous vos problèmes de chaîne YouTube, Copyright Strike, Community Strike, vos problèmes de monétisation, Boosting Channel. Nela NG officielle est disponible pour tous vos problèmes. Et sans oublier que na kota ki rubrique moko ya dédicace, si tu veux être dédicacé par Nela NG officielle. N'hésite pas en tout cas de me contacter. On verra dans quelle mesure nous allons travailler ensemble ainsi que
Je suis disponible, je suis en tout cas, vraiment open en tout cas. Mon numéro aussi est là, donc très ouvert en tout cas de travailler avec vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Belle vue. Yango Euro Toloba Kite Maman changer. Okoza ka bien te, maintenant son mabe, c'est que yondoza mabe changer. Bisous. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.